Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Bolingo nde bolingo balobi mama le andaya kitoko wapi mwasi kitoko makasi mwasi ya charisme mwasi moko timide mwasi moko simple mwasi moko humble makasi ebele ya bafan baleli totalement mama Leya balobi en tout cas mama Leya aza 100% mama oyo il faut akambaka ba mama ebele donc ba pesa eka titre ya mama présidente ya ba mama somo. Salut chers boutiou, salut chers abonnés, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Makambo et la famille Makambo nde Makambo to moni vraiment ba commentaire ya batu ebele ya batu vraiment ba komi ba commentaire ba mususu bazotuna soki papa Alain na mama Leya bazalaka na relation amoureuse ebele kutu bazoloba ke couple oyo esimbi kitoko makasi. Donc ebele ya batu pe bazokanisa ke papa Leya, papa Alain plutôt ba mabana na mama Leya donc baza déjà mwasi na mobali eza ya koinda yango lelo vraiment toye kandenge ezalaka. En tout cas vous-même vous connaissez avec Étoiline Inès TV donc tozalaka wana tozalaka awa pona kopesa bino ba information oyo eza totalement 100% correct et surtout clair. En tout cas la famille quand ndenge na yebisi bino na ibandelike to monaki ba commentaire na bino. En tout cas moyen to ya mbangu pona ko répondre bino ezalaki te. Parce que biso tolingaka vraiment tokota na source d'information to que nous voit vraiment ba information oyo et kozala totalement exact. Tant to pesa ba information to yebiki bo comprendre situation ndenge ezokende. Alors, ebele ya batu ba yebite soki papa Alain après kokufa ya mwasi na ye azala lisusu engagé to aza nanu azozela nanu parce que mwasi na ye akufaki c'était l'année passée de mwasi na ye akufaki bien que abandaki kobela depuis 2021 mais ayaki kokufa na 2022 nde ayaki kokufa. Et puis ebele ya batu pe ba yebike mama Leya azalaki na relation pe amoureuse kala. Alors relation wana mikolo yo selon source d'information na biso en tout cas ba pesa ki biso ba lobite azala lisusu na relation amoureuse wana te basi bakabwana wana peza nde ba information ba pesa ki biso sikoyo. Je suis sûr que bandeko bolandaki vraiment biographie oyo to pesa ki concernant la vie de mama Leya ezaka na chaîne na biso pona ba oyo vraiment nani batalite biographie ya mama Leya. En tout cas tozosenga na bino bokende kolanda émission wana en tout cas ekosunga makasi. Tosenga nanu avant to bandaka ndenge ezalaka tosenga na batu nyonso ba fan surtout ya ba comédien na ba star na biso et pourquoi pas nos abonnés aussi. Tongo tozo landaka ba émission et kozala bien soki olandi émission nyonso du début jusqu'à la fin et puis otie moi commentaire et kosunga makasi ke okotika kozo sauter ozo yeba te bazoloba nini sujet oyo eza par rapport à nini mbala moko obandi kotia ba commentaire pona kofinga eza malamu te tofinga naka awa te. En tout cas chaîne na biso toza bana nzambe tofinga naka te yango bomona ta ba émission na biso to présentaka en tout cas mafinga ezalaka nango te. Donc topesa bino ka analyse to yaka nango
tozalaka awa topesa bino ba information ka ndenge ezalaka. Donc ceux qui bomoni ke na place o tolobaki peut-être moi erreur ezalaki et kozala totalement bien bosalela biso na ba commentaire bo porter biso surtout correction na ba commentaire ke bofinga ou soit tomoni ndeko mosusu asali mwa commentaire na ye et puis yo mbala moko ye kaka obandi kofinga ndeko. En tout cas ezosunga te toza awa te ke pona kofinga na te eza bien te ata moke te. Alors pona kokota makambo yo bato bazoloba sur relation ya papa Alain Mabana na mama Leya Ndaya. En tout cas la famille selon ba information na biso bazalaka na relation amoureuse te. Donc relation na bango o bomonaka ezalaka donc ezalaka limité kaka na ba scène ya ba film na bango ba scène ya répétition na bango. À part ça bazalaka relation o bazalaka nango eza kaka ya ki collègue. Kandenge ezalaka collègue de classe, collègue de service, bango pe bazala na relation kaka ya collègue de service. Bazalaka teke mwasi na mobali ou bien bazala neti balingi babanda kutu makanisi wana selon source d'information na biso makanisi wana il paraît que ezata kutu na ngote selon source d'information na biso oyo bapesaki biso. En tout cas même moi de mon côté ce qui vraiment et ça dépendait de nous. Nalobi bien ce qui réellement ça dépendait de nous. Peut-être tolingaki toloba couple oyo et simbi makasi parce que nakotala bien papa Alain c'est un papa, c'est un père oyo azalaka vraiment exemplaire, c'est un homme qui se respecte beaucoup. Jamais omonaye neti batu mosusu kolekaka na ba télévision pona koloba biloba loba to pona kofinga to pona kosala ba makambo moko boye ezangi tina. Papa Alain azala bongo te. Yaye vraiment ezalaka soki ka ba film esili yaye pe esili. Jamais omona ye onde azaki na page Facebook ye wana komi kofinga batu. Jamais. Ce papa se respecte beaucoup. En tout cas c'est aussi un papa précieux et surtout à féliciter parce que genre papa oyo nde il fallait tozala na bango ata ibele na RDC na biso pour que basunga vraiment bato ebele surtout ba génération oyo ezoya. Parce que eza papa moko asi respectaka mingi, aza papa moko abangaka nzambe, aza pe papa moko aza totalement na ba caractère pe na ba critère ebele. Un jour to kota pona koloba biographie parcours surtout na ye. En tout cas je suis sûr que bolandango tozo luka kandenge ezalaka ba source na biso tout ça na moi déjà information sur biographie na ye mais tolingaka tozala nango nyonso complet pour que to kotisela bino biographie yango to lingaka vraiment. Siko soki to koti pe na coin ya mama Leya comme je l'avais dit l'autre fois na émission ya biographie na ye. Mama Leya c'est une femme totalement simple, une femme humble et surtout une femme oyo azalaka na ba droiture ebele. Aza mwasi moko ase respectaka trop. Donc mi pesaka vraiment mibeko. Alobi ke awa vraiment na okende te, awa nde na okende. Soki amoni nzela oyo eza flou, en tout cas okende na ete. Wana nde penza vi na ye. Ye azala mwasi moko ne tomona basi mosusu hypocrisie, basi moko akisongi ye vraiment kokuta ye na makambo wana te. Et puis dede azala neti basi mosusu teke omoni moke zaka na ba réseaux sociaux bomona ye na ba écran bomona ye songolo pakata avec mama Leya jamais. Ye vraiment za soki ka ba film esili. Donc komona mama Leya na ba écran na biso ezalaka kaka na ba film. Wana penza ndo komona mama Leya. Mais ceux qui ba film te omoni o mama Leya ba invitaki na émission boye, mama Leya kendaki boye, mama Leya zongaki boye jamais. Omona yete. Donc c'est une femme vraiment qui se respecte. Chaque fois que natalaka vraiment ba film à mama Leya en tout cas n'apprendra toujours quelque chose
dans la vie. Moi, ba conseil à pesaka, quel que soit rôle nini ba pesaka mama Léa, en tout cas, aza moi sumoko souci na ye, azala wana a pesa moi message, a réconforter moi batu, a éduquer, a édifier moi batu. Wana penza ezalaka but ya mama Léa tango aza sur scène. En tout cas, c'est vraiment une femme à plusieurs caractères, à plusieurs critères aussi. En tout cas, ce qui, comme je l'ai dit au début, si ça dépendait de nous, en tout cas, tu n'as pas Papa Alain na maman Léa babalana, mais ça dépend de Dieu. Et puis choix paix et revenir et pas na bango. So il va avoir l'émission na biso, en tout cas Papa Alain na maman Léa. Un beau formé couple qui toko makasi. Ce qui vraiment ça dépendait de nous. En tout cas to tia bino ensemble, mais comme ils ont dépendre na bino moko, en tout cas couple eza kitoko. Bino nyonso mibale bozalaka vraiment na ba comportement presque ya ndenge moko. Bino nyonso mibale bo se comporter presque ndenge moko. Mais bandeko, une chose aussi à savoir, bon moni neti photo oyo, eza photo ya kala. Eza photo ya depuis 2021, ezaki soki na ba février si je ne me trompe pas. Février ou mars. Yeah. Donc eza photo moko ya kala. Et c'est vrai que bato ebele ba monaki yango te. Et kokoma moi populaire kasi koyo yango bokokanisa ke non eza photo ya sikate. Eza photo ya kala kutu na période oyo mwasi ya papa Alain à qui nous disons que son âme repose en paix. Azalaki na ye en vie. De bazwaki photo oyo et puis bazwaki yango ezalaki na scène bando sala ba répétition na bango ya film moko il fallait ba tourner. Alors c'est ainsi que quand ndenge zalaka bayaki kozwa bango ba photo en tout cas bango pe et puis na film wana bazalaki ka mwasi na mobali na film wana bazalaki mwasi na mobali en tout cas ba sepelaki pe balobi te bakanga biso mwa photo quand ndenge zalaka. C'est ainsi que bakangaki bango photo ti lelo. Alors dans ces temps-là ebele abatu bamonaki photo te, mais photo ekokoma ka populaire na 2023. C'est ainsi que batu ebele bakomi kokanisa que non papa Alain na maman Léa bakomi mwasi na mobali te bandeko. Je vous ai dit l'autre fois na biographie à maman Léa. Pour le moment maman Léa azana ye célibataire. Azala ye célibataire. Donc papa Alain aussi de son côté azaye moko pour l'instant. Mais toyebite peut-être oyo batu baso loba o batu baso comment vraiment na ba commentaire peut-être que ça prophétie o ba opesa toyebite. Parce que mutuna mutu Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre. Dans na façon na ye na ndenge na ya koloba. Peut-être bino bozo koma wana na ba commentaire que couple kitoko, couple simbi makasi, peut-être que ça ba prophétie bozo pesa pona mama Léa, bozo pesa pona papa Alain, toyebite mais nzambe ye moko nde azalaka na moya suka surtout na ba vie ya batu. Biso tozana biso batu, mosuto monaka moi quelque chose simbi kotoyo kitoko makasi, mais soki nzambe te moyen il est loko wana salima ezate soki eza ba plan ya nzambe en tout cas eloko wana ekosalema ba mosusu pe ezalaka bongo omonaka ba commentaire boye batu bazo commenter batu bazo loba peut-être batu na bango bazalaki ata na makanisi wana te ke tolingana to balana mais ka koloba loba ya batu alembala moko komika bolingo ebandi komata bolingo ebandi komata. Omoni kaka batu mibale alobi déjà le monde a déjà déclaré batu nyonso ba déclara déjà que couple oyo kitoko, pourquoi ne pas nous marier. Et puis omoni batu allez bala moko babalani na bango babandi na bango vie